Allez, la famille, bonjour, bonsoir, bonjour. Nzambe na ngai. Naoki likambo o nabi nzambe za ya solo te. Notre artiste, Mira Yesa, ma chérie. Balangola bo mata live bo koyebisa biso. Nini eleki, soda makasi. Soda makasi akwe la famille bo like bo partager. Soda makasi akwei mama Mira Yesu oyebi ke traitement ezalaka bien te na Angola mama obimaki te pourquoi ma chérie azalaka te ti Mira Yesa osali peuple congolais boye mpo na nini mama tokoti 2023 ke esila malamu te fo kaka bato bakufaka bakomedia bakufaka mabotelelaka nzambe na ngai o makamba somo boye ndeni beauté intérieure bonjour like partager na bo partager bana ngola ba expliquer biso nanu Mira Yesa beli aumeli na maladie essaye combien de jours pourquoi pas bo forcer ki Mira Yesa ta zonga kini bana ngola boyebi bien kuna traitement za pasi boyebi bien na ngola traitement za pasi ma chérie so boza na Angola kuna boza ba possibilité bomoni ke nzoto eza bien te bobimaka Congo ya pourquoi bokangamaka kuna yaya bébéti ma chérie mukendi bonjour like partager ya bo partager bana Angola na yebi ke bayebana makasi bana Angola bayebi Mira Yesa yaya mwasi osali bota pasi boye mpona nini mama yo mto bakosunga famille mwana mama Antoinette nzambe na ngai mwana mama Antoinette mwana mwasi alingaka mama na ye komba monoko ezalaka mwana mama Antoinette mwana mwasi botapote live please botapote live botapote bosouhaite famille même mes condoléances live oyo eza live ya mawa tapote partager bosouhaite Mira Yesa no artiste oyo atravaille mingi na musala oyo Mira Yesa bapesa bafille ebele mposa kosala musala ya théâtre falaka zonga na ye tala étoile ndenge atimbela ige azongi nga fela koma ekomi tuna tonga namonaki étoile azongi na bi Mira Yesa kozonga te me mwana mama Antoinette mpe kwazala shoshoso alekaki asala ye balive na ye botapote na live na nga botapote botielanga baker s'il vous plaît po ebloke te naluka na Mira Yesa makambo nini osali nga mama mwana mwasi moko nalingaki mingi botapote live bopartage bandeko na biso ya Angola bamata na live na ngai bayebisa biso nanu love like partage bopartage bana Angola bakota nanu bayebisa biso Mira Yesa abeli oui c'est vrai malade eumeli ou bien 2 jours ou bien ndenge nini baexplike biso mpo biso toyika Mira Yesa kufi nga azali nango sir te nga le babengi nga batindeli nga ke message Mira Yesa kufi nazalaki sir te mama mère de garçon bonjour Bonjour maman. Bonjour ma chérie, bonne. Bien, on attend on a qui on pas cœur sensible à chacun on va jouer le Mira Yesa sala qui crise à sala qui crise attention secret pe mataki a na koma qui sensible ba chaka on attend na mona longolo alongola qui on batangolo ba be ba no lo bango na pas cœur sensible na tongo makasi na que quand t'as pas cœur sensible les ali sous alongola qui on avant parce que ça qui siriton dirait ba à sala qui crise avec na koma ngape batindela nga na tongo nazalaki sir te me na moni na minute oyo namoni bato ebele baosala yango balive yango na bibala Angola bamatata baconfirme biso si c'est vrai vraiment que oui Mira Yesa akufi akufi parce que azali na kati ya commande obouge lisusu te balobi abanda obouge te azoreconnaitre motu te azoningana te yango malade yango abuske ma chérie ya nde yango ngalere étoile akitaki kini koloba oyo kaka mposa mwana mwasi oyo akita tema yebazalaka matata te ti kuna traitement malongo eza te alingi aita alobaka asalaki miso abi yo oke kongo te kongo bamitama bakozongaka te alobaka bongo nakotia yango mpe
alobaka yango na émission futa na émission mo asalaka alobaki akokende akongo te akozonga te bamita mabe bande etwalaki ye aza na nini babelvi baopesa nini babengaka bamo bazokende apa mama olive akokende te alobaka yango na émission mo aloba yango lere etwala azongaki na otya yango mpe na otya yango yango nzambe esenga nde nalingaka mwasi oyo mwana mama Antoinette akokufa na mboka mosika lele mpe bien te yaya eza bien te makasi esalinga mwana moko atravaille makasi mokokela na Congo elaka bien kuna esalinga vraiment pasi epesanga na mposa kolela makasi esalinga choc même nge esenga akufi vraiment nga batine akufi me nakosipona bebi me navandi na vana mwana ndime ola Ulysse a publié pour la version Ulysse azalaka bien to namoni nde version Ulysse a publié nde la bia mira esakei bana ngola bokota boaide biso lelo réseaux sociaux ekoma mpona bainformation bopartage boaide biso mpena boyebisa biso estce ndeko na biso miraïs aumeli na maladi mpe eza kaka maladi ya briske oh là là de 2023 oyo mpe fale batika mpe bato bavanda na mabota même na bato ya théâtre fale tovanda na okimia fale topema na c'est trop tozolela balobi eza mingi maladi eza briske balobaki eza briske asalaki crise ya tension asali crise ya tension na taux de sucre mati seka azalaki mpe diabétique babi na taux de sucre mataki donc seka azalaki diabétique seka azalaki diabétique na tension na taux de sucre mati nde balobi donc na makambo nini tozonga kini te po nde tozoyeba nzambe alola Kape na mwe bapiblie na ba WhatsApp ya. bapiblie Na ba WhatsApp pe. mwana mwasi ake mwana Sente baga pe kuna maladi. Yo pe. maladi yango de la fois azoloba parce de la loba tofongola mitema meme biso bato toza ba TikTok tosala ba live Ah oui. mitema tokomi kokufa nga aza ndeko na nga moko na yambaki awa abeti déjà 13 ans ngam na yamba yaya pena tokoni na quartier mama opuke tosali même 2 ans tokokuta mosusu te na matanga même papa akufaka tosali 2 ans toomonana te namona kaka moka nde tosala balive moto akomelanga na fo compte otuna bana nga bi seke moto vraimen ayebi fani ndako nga bileka nikola katala maosala balive mingi nde naosala kote namota motu na se na nga bengo naza na sino nano wana okasi nakomela to naolekala ta vie na kango na yambi nga biayo vraimen tobanda osolo nga bobungi boye papa na nga kufa mona ete o makambo alobi ka alobi oyo akoki koloba mama le 8 juillet oyo kaka auti ozwa mwana na ye pa mwasi amemi na hôpital asala accident naye to so komona naza yango ntina journal eza naoloba baza la mort mwana na ye akende rendez-vous na hôpital basala accident na 10 heures akufi sur place chauffeur mpe batuti akufi sur place trois bazala koma mwana na ye mpe azali na koma me balobi mwana mpe akufi bozomona oui nazala yango na kotala journal yango tout de suite mpo na mira esa botala ndeko na biso to grand frère na nga quartier to nzambe pola samba ngamu na yamba ye na france ans tomonanaka te tobenganaka te ndenge na osala balève na tiktok akomela nga na faux compte ka nde bato bakoma aye akaka même jour yango mpe aye tokutani ne tosololi foma tosali ambiance me bana baondima te ndenge akie wana soki akopesanga ovoir nde naosala live ata na mort na famille mira esa na sepelani makasi memingai nga azali mwa mwasi asoki azotala mpo ye asala vraimen aza na inspiration akotaka makambo nde eza lokola ya solo makambo nde ezalaka soki azotala osentire
Babango bango oyo baza kwa bamimi kabongo. Moi bazaka bamimi kabongo. Ntongo osala théâtre show. Bala ngula bamata. Mira esa, statut la alamba kala. Oh my Na God. business statut la. esali pasi ya mama otwala azongaki na ye azongaki mboka na problème nango traitement eza malongo ezala okoki te kozala no na mbongo mais soki traitement ezalaka te fala bima ta asala traitement mpo azongi na ye ana bana mira esa omoni te manga gabi pe bima na ye potentiel wana otungise makasi adesa bima na ye akeva na ye na Kinshasa. oui na Kinshasa mwa koza so mwa nini ngeke ezala oui azalaka na mwana aza soba ya mibale so ya mwasi so ya mwasi jeune si déjà nzambe na ngai vraiment pasi boye 2023 oyo ezolekisa biso na 37 baza kuna totalisete baza kuna na foto nazali moto ayuti kopesa batémoignage kaka sikoyo nzambe eyokela ye mawa kaka sikoyo auti opesa témoignage Allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bota. Allô. Comment c'est? Bonjour. Eza un vrai makamto yoka. Eza la vraie ma chérie. C'est ma chérie, c'est une tonton, c'est qui. Eza la vraie. Osalinga. Te, na kaita ki bosh mtao yoba te. Na Apiki yango. ba piqué ni tension ba ko makuna ko jet. Ba bi tension. Babi nga nauti oyoka kala mingi te awa naoza na bayelanga information po talaka biso basungi toluka deya toyebelaka deja nabengi na Angola bayebisinga nazela information parce que situation eza mwa compliqué on dirait pour l'instant naolobaka oyo nga nayoki mutu aya koloba te aya kokenga te que bawelelaki mobali entre guillemets azalaki deya na prise na baproblème ya tension donc tension nde moto ebomi mais na minute oyo toyebi te na nani tokoyoka yango kaka de toute façon yoyebi kaka makambo encore na Angola mama pardon na comprendre te réseau na ngai kimakobi nini bino bati mira esa azalaka na mwasi ya libala na Angola bato batika kokosa mira esa azali mwasi ya libala mira esa na Angola mira esa avandaka na ilia na Luanda lopango ya mama letu na nga na mira esa ekangama tobangaka nzambe bato batika koloba mira esa na Angola avanda asalaka kindumba te atekaka te eza question kindumba te peut-être pe kezaka mobali na ndako koyeba ndeni toyebi te mira esa azali madame mwasi ya libala ote ya boye soki batateatre bakoloba moto ayebi mira esa te mira esa avandaka na ilia na Angola esika ngai natika mira esa avanda lopango ya koko na nga ekangama na lopango ya mobali ya mobali ya mira esa azalaki batonton oyo bakendaka balunda basombaka badiama bayaka nde asepela na mira esa ye kobala mira esa nde amemango mira esa avandaka na libala ya bien na ilia ya Luanda soki famille ya mira esa bakozala bakokonfirme mira esa azali mwasi ya libala na ndako ngako nazokamwa nde balobi soki bakufi soki mpe ndenge nini azalaka na libala na ye kutu asalaka te eloko te mobali na ye moko azwaka ye na charge afandaka na ilia na Angola mira esa aza mwasi ya libala mira esa afutelaka ndako te o nini te bato balingaka koloba bafaux témoignage soki moto akufi mira esa na Luanda mama bibiche aza mwasi ya libala mpenza oyo na ndako na mobali na ye mobali oyo andobwaka wana tout le temps wana oyo andobwaka bokea ya tonton nani ayebani makasi bango na bakamarade bakende Angola
Camarade ya papi matalatala camarade ya vieille po o babwaka bango mobali nazaki pa mobali oyo poka makamba ba diamant ngo ebe bazaki mobali ya ba diamant asombaka pe ba câble na ba Dubai atekaka na ba pièces de rechange na Angola azaki ba tonton moko pena ya bien akenda na bala mira esa bavanda na mira esa na ndako so mira esa kufi na ye kaka lobaka ba tension malade yo ke ba bimisa te po ba congolais bazaso muta kufi o ba bomi pa mobali azaki na libala na ye ya bien mbongo pe ya te kitoko. ekanga liwa ya ozana pe na raison mbongo ekanga liwa te non mbongo Omona kaka ekanga nango maladi liwa pe te ndenge ekomi nango na nzoto omona azalaki pa na libala na ye ya bien ya mobali na ye ya bien mpenza afanda pe na libala na ye mpena mwasi ya libala mpenza pose nga azalaki soki okepa koko na biso omona ye mpe gente asekaka na bato nyonso moto avanda na ngola ayebi ilia ndeti baweekend boye bato bayaka baplage banini omona bakatisi apesaka bato nyonso mbote aseka na bato nyonso okele mosusu akenda libala moko oyo ya kibombanda oyo ya souffrance non aza mwasi ya libala eza omoni ser na biso ser Estrella eza kaka omoni biso nyonso toza na ba questionnement omona moment oyo toza na information net et sûre te tozoyoka yoka et tozoluka toyeba parce que biso toza musika toluka toyeba parce que aza pe na Congo te oyo tolobaki aza na Congo tozwa information normale aza na mboka musika na mboka na miniti oyo tolobaki aza na mboka mopaya omoni aza na mboka mopaya siko tozoluka bainformation net mpo moto akokufa na tension kaka boye crise bon toyebi bien Angola côté ebomaka traitement mama tension ebomaka biso bapapa bakufa na tension ebeta papa motu yakuti na akufa façon na moko tension alamuki na ntongo oui alambeli bato biloko tension ebo bayebi ebomaka azalaki tension se bando beta o ebetaka motu oui tension se bando oui tokanisaka liwa soki moto akufi yo problème tension ebomaka ya biso bapapa balamuka na ntongo mama na alamuki ngai mpe tension bien ebomaka tension se bando beta o motu ozosantima ke no nere elingi elongwa yo oui tension je suis ebomaka d'accord avec vous mais siko tension ebomaka oui soki oyebi déjà tozanga problème ya tension oyeba kogérer ngo tension eyaka kaka boye mbala moko te bagéraka te yaya nzoto so bagera te bagéraka ye mama ngamona me amuka bato tension bakufa bagera tension te te ogérant ngo te yaya tension ozoro ndeni mobutu kutu postate elata ye boye moto azalaka na bamillion josé edward ye wana aketi kovanda na espagne moto ya mbongo atiki bambongo badiama bamindele batraite maladi me njuru kure ekatanaki na nzoto kure ekataniki iyayaya ebongo moto oka mbira yesa biso bapapa bazalaki bien kaka tension toyebaka eka na maladi ya tension un bon matin comme ça moto mpe alamuki na ye mpe bien alambi na ye mpe alie na ye mpe bien akei mpe asisi awuti priere ayeka be tension ekangi bamemi ye bo après 2 jours akufi na tension ebomaka yaya ebomaka tension tension ogérant ebomaka ngo eza te bato ntango bamonaka moto akufi eza pasi azalaki star avandi na ye mpe bongo aza na ye mpe nanu jeune mira esa azali na ye mpe nanu mpo motu soko akokisi nano ba 70 ans te aza nanu jeune na ngole ata na ngole eloko ebebisa ye kaka baproduit na ye apakola wana nde baproduit otikelanga ebebisa kutu te mpe batampo tension akoma kotiaka bafaux de te na ye ebele mpona batampo ya baproduit ebebisaka bato banzoto mais azalaki na libala na ye vraiment ya bien ya pose libala mpenza ya bien mpenza banda kovanda mpenza na ile ya bien mobali ne aza na mutuka tonto mpe ya bien baza na ndako na bango ya kitoko omonaka maladi soki ekoti na nzoto yaya akufi tograndaka gloire a dieu mais tellement ke bato ndenge bazalaka omona bakokoma koloba fausse témoignage soki tozobanga nzambe non, epalibi je bafausse pense pas que pour la témoignage mire esa loba peut-être bato baa na Angola je pense pas que pour la mire esa moto akopesa pena ba témoignage na ye ya ndenge mabe parce que je pense que aza bato quelqu'un lokuta oyo bakobima bakongolais bakipaka je pense bakobima qu'aza bapesa quelqu'un batémoignage oyo akreaka pena polémique te akreaka buzz te je ne pense pas qu'aza moto ya bapolémique après na ndenge ya Angola après nga na aloba na sens attention ndeni tension ezalaka na basine nango ebomaka certes mais maladie nyonso eyaka na banzoto na biso ezalaka na basine soki oza déjà moto attention oya moto attention tension eyaka kaka mbala moko boye te paf eye ebeti yo mbala moko non ebomaka oui mais fo ozala moto attention na sens wana nga na mosusu eza lobi héréditaire eza ya bafamille omona oui mpe mais moto amela bakisa oyebango tension amela oyebango oui to oza moto emosuka attention so ezalaki maladi na ye kasi azalaka nango okombattre yango okombattre biso exactement neti bapapa yango bazalaka nalobi famille mobimba bazalaka na tension vie na ye mobimba azalaki kaka na tension ayi kokufa na age ya 54 ans tension kaka abande mpe komaîtrise tension na ye bien akipaka yango mpe bien atalaka tension na ye aire nyonso mais jour kaka eloko ya mabe ekotaki yo na nzoto maladi soyo bato bamaîtrise yango ndeko na nga mais bato baza na bambongo bakufa te ya na bato mpe baa na bambongo te omona mpe bakufi te maladi mpe azosisa yango na bokoko ya na bato baa na bambongo aye na bapoto basali ye baopération basali ye nyonso mais manzoto tellement ke wana eza mystère ya nzambe omona soki ekoti yaya motu moko ata maîtrise ya maladi soki omaîtrise ya maladi mais bato ebele bamaladi misu bato baza na bamaladi ya ndeko na nga
soki okoti na bahôpital otali bamaladi mosusu omona mpe baminde bamourir mpe docteur bayebi so non yo zonga noka ndako oke kozela noka liwa ocomprendre eza vraiment mpasi so akufi mpenza boye c'est trop triste nayoki mpasi makasi vraiment nga kuna moni yango mpa matama abibisha nayoki yango vraiment pasi na meki mpe natina bato na ndenge ndeko na biso bishanda olobake po ani te azonga nde na ki nde po ani te omoni yeloko mpe emeka na koteya mpe emeka mpe koteya na mpe biso na bacongolais emeka na koteya bacomédien mpe nano omoni bato mosusu ya moko posa ozonga na mboka na yo omoni makambo ovivre awa ti makambo tovaka na poto ya moza posa ozonga no na mboka no Congo okende koinvestir kuna me otala kaka baréalité ya mboka ngo epesi no posa ozonga te omoni epesi oposa kozonga te otala boye bakidnapping ata osala poso otonga na mboka Congo yo moko otalaka na boye nde otali bapoison oke boye mbasu donc otala deja posa mboka esila yo opréféré ovivre kaka na souffrance awa oyo oza nango awa parce que oyebi ke awa na osala na ndako nanga malgré tout ki racisme banini me ovanda je pense que eza mpe baka oyo tokoloba pa bamira esa na bandeko na biso mosusu totiaka nao bacomédien oyo bakenda libanda mboka ndeti baangola wana parce que na Angola ezalaki na moment mo ezopela kitoko ozosepela mais à partir ya ba 2011 2012 vraiment nde Angola siko eshitaki to bandi okanga bazandu banini Angola ekweyaki mais mutu mosu aza na mposa azonga na mboka na ye mais banda wana bandaka ekweya wana ya kutu pure kokweya kutu wana liboso ezalaki bien ya siko kutu ekomi su liboso Angola ezalaki mutu poto alaki yo opréféré lakation ya mutu Angola ke ya poto mais sikoyo bango mo baolela sikoyo mutu ana posa ya mosusu azonga na mboka na ye aotala nanu so nazongi na artiste comédienne nayeba na ye kaka na monde ya théâtre so nazongi boye maboko na makolo nani akoaccueillir nga eza na babilo mosusu baide mosusu eyaka fo mutu apesa envie mais makambo eleka na comédie epesa kutu mutu envie te ya kozonga na milieu wana je pense que eza babilo mosusu mpe ke bacomédien bameka nao mpe kobongisa kote wana bameka nao mpe kobongisa parce que mutu soko aobela boye mosusu bozala mpe na basuivi entre bino na bandeko na bino leta mpe so azali na mwa suivi wana so moninga aobela na mboka mopaya bakozwa ye mpe bazongisi ye mais talaka ya papa moko boye azalaki abelaki tata akola aza bacomédien na biso kala mpo bazongisa fo chaka kongo akenda beta baporte asenga bunda beta mutu kozonga na ye mpe umele te papa nakufaki bomona donc ezaka mboka na biso makambo nyonso va mal oya côté vie normale mabe oya côté bacomédien mabe oya côté politique donc toyeba te topemela wapi tokimela wapi donc voilà c'est ça que j'avais à dire nga vraiment nazangi maloba la famille le batine oto na boye kondima mais là 24 lui de tie mabial mwana mère akini c'est que là solo yango bandeko na botini bobombaka bambongo boliaka ndambo bobombaka ndambo soko omoni kaka mwa delo soko omoni kaka nzoto eza mabe yaya koyoka te bima bofeye kutokufa na congo balela kuta bien ke na ngola kuna mboka na bana soko okufita na erope mboka mondele baolelo po bien meme oza famille na vraiment ndeti mira esa non aza mutu kalaka zonga neti ala etwale azonga bon ndeko na so mwasi alobi aza na mobali le mosu yango na baoboya ozonga azali na mobali oyoki ya sirsi azali kosokipe na mira esa sino so alaki na femme tel libre alaki azonga be baleki azonga oui étoile kuta azwi mwa chance on dirait mpe azalaki na mwa barelation déjà na milieu ya comédie parce que kozonga na ye mba moko akoti mpe na mwa monde yango azongeli mpe mwa batéâtre donc étoile na bido étoile na azaki pa Gabriel parce que baoyoka na bien na Gabriel ndela akiti ka Gabriel taede étoile amemeti pa belvi amisi Gabriel parce que bazaki bien na Angola Gabriel tamemi lelo étoile po tomona ke étoile azongeli théâtre asala minga yesa nde banda kobanga bapoison na kini nde banda kosirkule esali mpasi
Maman, attends, on va poison. On va poison. Et ça, on partout, yaya. Nangola, pour la sasa Gabriel bango bazana étoile ye wana zongi bazovivre kaka yaya omoni liwa nzambe moto adesidaka batiela baada bapoison batiela bafendi ntango nzambe adeside bakufi te Kalunga good bachela poison zo bakufi vivre. te bazali na ebolaike Mais ça lui passe. banangola bokota alors bonjour. Bonjour. Bonjour maman. Mireille Belaki. Yaya. Biso na oyo toyoki ka attention toyebi te yango tobi bopartage like balangola oyo bavanda baza proche na bakota baexplike biso bien biso oyo toyoki kake Miraes akufi na tension c'est ça akufi na tension bokoma la famille botapote bosouete famille ya Miraesa bosouete mabota bango nyonso bosouete botapote bopartage na Luanda traitement malonga ezalaka te yango tooloba yango tozoloba bosaka bayoka nzoto bien te soki azongaki omona meme lelo sete malade quand même azolite parce que traitement na Congo Angola traitement ezalaka te traitement ezalaka te na Angola bopital na pamba babongisa traitement ezalaka te wana nde ya solo kuna nde traitement mpenza mayuya atoki na hopitali yao ya nini kuna mboka ana ovanda na yo bien mais jour okoma na maladi mutu nde ebeta yo biso ku tozalaki na bafamille na bakinshasa olia mosusu okeela mosusu kinshasa alia mosusu ozoya poto batraite yo me na Angola mpenza traitement akili ya mfuka ozobela maladi mosusu bazotraite yo na kisi mosusu bango baza non basala makasi na médecine te bango médecine batanga te loboke na bohôpital ya bacubain ya bakuba bacubain nde batraitaka bien mais bahôpital na bango mopera Angola batanga toyebi mboka nyonso eleki na guerre bangola batanga te bangola yoka mutu mosusu kuna tension elinga te soki baomela masanga mingi ya mela masanga wana pena nzambe alimbisa ngai tanti Miraesa bamela masanga fo azalaka masanga mpe koma na age moko boyodose kasi to omona ke omela masanga fort na minute oso malade eyeba pekisi obiloko wana nyonso fotika oui omela ngai fotika mais soki yango wana kasi omoni mondele aso bayebisi ye boye landa traitement landa régime akolanda yango ntina suka biso nde le problème to babike bomelaka masanga te oza na tension fo kotika luka bino to komela te maladi soki ekoti na nzoto ekoti yo mpo ekende ya mawe na bamboka bapaya bongo diraki lwanda azala na tia moye bomona eza te baokasi zela diraki lwanda vraiment Miraes atiki biso bina ya solo c'était kokota mpona koyeba anda bombela biso mais lelo information komeli biso ke akufi ko naye nga nakoebate bozela s'il vous plaît mama na ngai bibishi toko ye liwe eza yango bien te vraiment po toyokela pasteur de la foi pasteur ya moke azalaka te ya monene azala te wana mpena azosambela parce que azoloba makambo oyo ezozala vraiment intéressant yango bapolémique oyo ya basila oyo babelve oyo batika mpenza
batravaille biso tolingi polémique ya mosala tolingi polémique isuti wana te bon ekoti na baafrique tolanda bien jeune fille mpe baza te bavoyage batiki nga na bacharge azokoka mochopi banzembo nini vivitoka moke le 11 mardi juillet basi nzambe apesa biso makasi nzambe apesa biso makasi losambo eleka toujours tosambelaka mira ese babi abeli mpenza basi abeli makasi okoyeba ndenge nini bandeko tokoyeba ndenge nini bozoka babi abeli makasi yango baoloba awa balobi mwana mama abeli eza te lokumu ezongaka epai ya nzambe merci beaucoup na bato nyonso bakutani na video opartage video oyo mira ya mira ya tiki biso bon natia na pause awa bakazala na mobali nde mama nde bandeko biso bauti oloba awa ndeko na bakangi mobali ntongo amona mingi ayesa obela bongo azali na facilité te ozonite kongo mpo abeli mingi eza te kokobenga mo ya buke non azali daa kokela boyebi kuna ke traitement ezalaka malonga te pourkoi kongo te mira aza teti mira ekuti na bomoto boyaboya kozonga lisasa sikoyo abeli azonga azali teti akokoka te na maladi olinga te makasi te bokodirige kitoko bongo te soka bandeko baza na hôpital ya Sanator artiste comédien oyeto confirmer information oyo tozwi soki vraiment mira ayesaki ya solo donc tozala na baartiste pendant moment ya malade ezalaki facile te kokota mpona koyeba pendant bombela biso mais de l'information ekomeli biso ke bandeko toswani botapotele nga ta live tosenga na biso bafleur te mais botapote quand même live po pa nanga ekomi obege nga live nanga ezala bomwaka pa ekati botapote live s'il vous plaît Mira esa na hôpital ayebi ntina banda oboya kobima na ye Kinshasa alingi atikala nini na Angola kuna pardon awa bandeko toza na moke awa mire auti kotika biso yauti kokotala ko toluka tosanze place akosana sademo na eza mabe mwana mama Antoinette yaya mwana mama Antoinette ye mama Antoinette na ye mabibi shena atindelo bavidwa nini wana o bazopartageola ka groupe na biso tozalaka nango nzambe esenga pasi ngai pe nzambe liwaza profete nzambe na ngai c'est triste biloko pamba na satanga moyo nzambe banano opamba oza liboso ya kamera kofinga bazokende bato bazolela mwana mwasi soda makasi bandeko botapote bopartage soda makasi akei azalaki soko aye na terrain boyoki akei azonga esu te esili ye moto auti kolela dadi awa atelemi na ngola kuna leli dadi na ye kitambala akei asala kutu na matanga kuna yaye bato mini ya malongo batikali kuna moyindo mawa atikali kaka ye moko bana ngola bela biso mais de l'information ekomeli biso ke
bana ngola bolukanga bopesa biso bainformation ya sirsi mpona mira esa eza bafani ya mira esa ngai yo mpenza fani ya mira esa mpenza awa bantu toza na moke awa na sanator ya mire auti kofika biso po batotia na morgue ya sanator kuna morgue ya sanator wana eza bien te ezala bien te moko ya sanator non c'est que Mireille abeli makasi morgue ya sanator ezala mpona eza lokola oyo biso ezalaka na Congo wana ya bato ya tibere babela maladi ya kati maladi ya kati seke akufi na sanator mpo sanator bamemaka mutu oyo aza na maladi ya kati eza kaka mpona bamaladi ya bakasi bamaladi ya oyo biso obengaka na Congo bala batuberculose eza kaka hôpital mpona bato ya tibere jamais ebembe ekouta libanda baya otyango kuna eza kaka ebembe oyo ya mutu azalaki maladi kuna oyo abela maladi ya kati seke awumeli abeli maladi yango kala yango oyo andimaki atikala ne kuna bafo ba hôpital wana Deplace matanga ezali deplace sango esali nini ekuti mwana ayebaki te ayaki kaka bakanga ye suki ntango ayebaka ye suki mbala moko sango wana ekutani yango wana atikika jeune fille na ye moko kombone Marc Kusina aza na ba 25 ans mwa jeune fille na ye moko ebele bakoloba babando tuna te eske abota asali nini ekobokotangabe ezalaka bongo baeko ebando kota bango bazalaka kaka boye nangolani bakendaka bakendele yaka ya basiste ebebisama kaka eza bongo te eza problème yake tension de policier voilà bozwaki sango ya sango na ye bato bake mwana mpe ya grande sœur na ye aza pe kuna ye motu nde basokolaka mpe na mama na ye mpe awa apesaka basango sango kaka ye tolobake bato mosusu basi bayebaki mais biso vraiment toyebaki te pe basango kaka partir na 16h awa mais ye asakufaki deja babi akufaki na ine awa partir ya ba 16h tozosengaka lisungi tozokola lisungi tomonaki awa dernière minute awa na matanga ya vieux poudre po toza vraiment na veni moko poudre de chasse toza vraiment diagonale tomonaki na certain moment matanga neti baartiste bazomonana te bazwa lisusu epesaki neti mwana tozosenga ndenge ezalamira ye mwana Congo donc ndenge aza wana tozosenga kaka Mama Denise Nakebo, s'il vous plaît, yonde okoki kosala po corps ya mira eza masumu nga mwana na oyo ya kuma nzoto na ye na Kinshasa bakunda ye na ngola kuna esika bacimolaka bato bakundi yo apres 6 mois bacimoli nzoto kuna na ngola ya kuna soki osombi mabele te bakundi yo kaka nzoto evandi 6 mois apo babimisi mikuwa batie esu motu mosusu lobezala na bongo bakunda yo na kamama bacimi bana ngola bosangisaka bambongo bokunda ye bien mama na ngai kokufa mbongo bato baomonaka ezongaka Kongo mabele na ye esika botami msemie bakunda ye na Kongo ke na ngola kozanga na ye cimetière mpo na ngola kuna wakunda na oka miniti apres 6 mois badetere nzoto babwaki mikuwa batie susu motu mosusu bango bazala bango na mabele mingi te lobala mosusu benfika koma ayebani na benfika nde basombaka mabele bakokosalela na Pierre Tombal mais aza na famille na ye mobali ne mpe aza kuna aza mpe moto ayebani na ngola azongisa nzoto na ye na famille na ye po deja banda kobela bazongisi ye Kongo te azongisa ye na Kinshasa famille na ye lela yake kokundama na mboka na ye angola wana ezalaka na corps ezonga esenga mbongo ebele te ma chérie baosenga bango mbongo me eza te lokola na poto ndenge ezalaka cher soki achangeaki nde nationalité mpo na ye nde avanda wana ifo ezala zwa deja babiliete na banini ya miraesa
soki achange nde nationalité déjà wana pende ekoma compliqué wana ekoma sikoyo bakopi bolesa mbongo mpo babimisa mais soki déjà change mpo ye mpe banda kokende kuna bango mpe banda koluka mpe na mobali neka banzela kaka akende bapoto yango mais bavize ezwamaka nango te mais soki déjà change nationalité akoma angolaise wana ekekoma ya mbongo ebele mpenza me na ndimi te ndenge awumeli kuna boye aza na ye déjà na mokanda baangolais mpo na congo ozala okenda korenouvele visa okende non fo ezala koma de angolais wana ekoma mbongo ebele mais soki kope ezali baobimisa nzoto mais soki deya change nationalité ekomaka mpena complication mpo kuna mpena basakana te bamikanda manini kelakisaki aza place kote mibale comme aza na mwana na ele mosusu mpe mais soki akope eza nzambe akosunga kaka bazongisa yango na kinshasa aza mpe moto ayebani balela ye na rdc bandeko nanga bibiso kovandaka na angola eza mbongo ebele te aoke ma chérie eza mbongo ebele te soki achange nationalité te soki achange nationalité soki ochange de nationalité eza bapapier administrative ifosala mpona eyelakisaki ezoprouve Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. akunda ye na mboka na ye wi Nangoloba kaka omoni na sujet ke bobi ke bazwa corps na ye ya famille na ye baza oblige ya ozwa corps na ye baza nde nayebeli famille na ye bazwa corps na ye ya baza capable vraiment baza vraiment capable ke kokonte kutu te ke o bato ya théâtre o nini famille na ye moko nga baza capable ya kozwa corps na ye ya oya nayebi famille ni bien ayo lele na congo parce que kuna esimba te bakozwa mpo famille ebele baza na congo bakozwa yango bazwa corps ekitaki mawe esalinga mpasi makasi vraiment mama nanga te pasi lenga nayoki yango nayoki mpenza mai ya miso ebaluki deya baliwango ekomi nango kaka boye na binono na verifie nakomi kolukaluka wi bamisusu otezi ya na verifie na obengo mere mais leka namoni kaka Vincent nde apiblie nga na bite mpo na Vincent mpenza ti lelo basololaka mpo na mesani na bavincent Vincent non baotuna esalinga belini mpasi tension mama bela batension babika attention elle est morte de tension elle souffrait de tension babi mpe awumeli oki bandeko na babi awumeli ede na maladi ntango awumeli na maladi babimisa mira esa awumela bato misusu maladi mpe te bazala moto alobi bongo balingaka akosi tema ya na nazala ndirect a na kati mpo booloba ya naza na ndirect a pa na bango moko na minute oyo moto aza kuna bato baza kuna bandirect na profite na otiela bino na kati mpo booloba ya na ya mwana ne mpe aza kuna aye okangisa suki puiske maliwe eyeba abi kutu mira yotisa akufa ye déjà na 1h du matin bango baoyeba bango na 13 babi mira ye sazela deya kobela abelaki naoloba yango na kozongisa ya na ye mwasi moto aoloba ya na ye moko alobi abe abela deja abela deja ozala bongo ozobela ozoboma obeta no masolo te maladi mosusu okasi ezokende yango mais ekontinue ezosila te mpo maladi mosusu ya so ekangami yo na nzoto ndire likambo abi tokeka na yo pepe kala ayemba ti nzambe nayoki pena mawa nzambe ye moko ka nzambe ye topesa moka ya na mawa makasi vraiment aleli dadi awa banini lelo ye mpe ekomi tour na ye mpo mona kaka ke mokili eza tour na tour vraiment lelo ya yo lobi ya moninga mpenza nde baba yango yo oleli dadi ya mama oleli dadi na yo ta lelo yokeya dedwa akufi na 4 lettres bino bokanisaka 4 lettres yango na comprena bino te bakongole so boyebaka te sida bato bakufelaka nango lisusu te mpo bino bolingaka bokanisi 4 lettres 4 lettres oyo bino bokanisaka ezaka ya kala 4 lettres wana ozomona wana na angola baza na hôpital ya médecin sans frontière bapesaka bato baantiviro na angola bapapa wana ozomona bagénéraux banani baya na basi kuna kutu eza mboka maladi ezali bato babelaka te baleki kutu na yo dedwana na sante bato ya 4 lettres
4 lettres bino kokanisa wana ya kala o mutu akoma kosumba koma kobela makasi bato babelaka nango susu te. Mama 4 lettres que covid omona ye mwasi mobali bolala na su mbetu moko te mwana kuna yo kuna ebomi nayebi si yo covid mais bato 4 lettres bazalaki bien batikali po bango bazalaka so mutu akufi azoloba oyo akufi na 4 lettres mosala na bino kaka kojijaka bato singa eza molai ombandi bobangaka mpe nzambe misala na bino kaka kobokanisa bino bapa na bino bato babela so na batension te ekoma so bamama bato bapapa bato bakufi kaka 4 lettres le mosusu yo moko oza ta na 4 lettres ana nde oza wana 4 lettres ana boyebi ebomaka su bato te bato bakoma kozela yango vaccin partout même na Afrique même na Congo yo bino boyoka susu bato ya sida nde bazalaka kosumba kokufa eza na poto awa bazobota baza na mibali oyo na basi oyo baza bien santé mwana azobima na bonne santé bozalaka informe na place ka bolinga bavideo bisika bato bafingaka esika moto azopesa message ya moto akufi yo ye akufi na 4 lettres yo osalaki examen nzambe apinir yo singa eza molai seke yo nde moto opesaki maladi yango oseki bobangaka nzambe bino bakongole bolingi kobebisa bareputation ya bato kosalir ntina na moto akufi botongaka ntina babebe botongaka ntina ebembe pardon au peuple maudit peuple bandoki ata nyonso balo okomela ata mes condoléances ndenge asepisa alingi apesa otija akanisi okokota na buzoba na ye mpona yo kodevelope akanisi oza batantima buzoba wana kasi te yango bango balive ya boye bakendaka kokota te balive oyo ya kofinga bato esika bandoko kokosa ke akufi na maladi nini boyebaka bozalaka informe ko 4 lettres mama baleki na ngai na yo na bamisusu na sante 4 lettres bato babelaka nango susu te bazobota bana na bango mpe baza na bonne sante bazobala antiviro eya moto aza nango akokobika surtout soki azose protege na ye nzoto bazalaka kuna droit ya komela masanga antiviro bazali awa na poto ebele na Afrique na Angola kutu koloba te bagénéraux batangatanga bango bazaza mpena na maladi eyebani meme na Kinshasa wana bakonji batata ebele baza na maladi wana omona bango babelaka sante mpe kitoko na basi ya mabala mpe ebele baza nango mpo anini sida deja bazwela yango kisi ete esilaka na nzoto te esumbisaka bato te oyo batakala bazalaka kosumbasumba bobangaka nzambe kolobaka bafaux témoignage ya tension kutu ekomisaka motu kutu kokonda na koleka kutu moto aza na sida tension wana biso papa na biso abela bamaladi wana soki otali ezalaki lelo tension soki ekweyisi ye tension kwani bolingo boke baplace ici ya pas de polémique tozolela na bato bazolela etikali Gabriel mpuyo moko okokufa ko liboso ya Gabriel etikali Gabriel okokufa liboso ya Gabriel bandoki moto na nzambe ezikisa yo satana bakulu na batondi kuna yango bozoboma na bino ozomona ene eleki mama motema be yango obi akomi kobanga poison mama nakosa yo te mama biso toza bana oyo tokoli na bangola wana mama toya bana te bamama na biso bazalaki kuna toza na bangola tokoli toza na badresse na bangola na bakinshasa mama motema mabe oyo tanti bibishe eza na Kinshasa na Angola eza te mama na ngai bamboka ezali na koso te Angola motema soko lingo baka esika motema be ezali na Angola bisiko nazotangela ojainda palanka na mboka oyo esika mabor esika bakongole bavandaka nde esika motema mabe etondi kuna esika batekaka bambasu babwakela bato baladi bayeba mpe kuna nouche congolaise yango ndi evendi mbasu bayeba deja na bakongole bisika batekela bato maladi eza bangolais balingi babwakela bato maladi bakenda na bakartier wana bakongole bazalaka congolais aza grâce moko mabe yebi ya bafiara bonjour konga mama oyebi ndeti lelo nakoso te ndeko mwasi nazwi ka na bloke moto alava na bima nazali na rendez-vous nga bia nasepeli na émission moko natalaki ya nani ya ndeko na biso nani oyo fille de ouf yaya natia yango kaka nga kuna baokipe nanga te nde nazala mso na kale boye natia yango naosala na ngai mosala na ngai na kuzi mpo na baobima mama namonaka moto akomi kombo na nga afingi
nazwi kala bloqué ye nalobi azofinga nde ka boye na moto asali eloko te bokende kote bafinga mikolo nyonso bokende kofinga biso tofinga te toza bana nzambe omoni neti nga banda na botama naloba yango moto ayebi ngai ya oloba na kosi nayebi nde bafinga mama mutu te nayebi nde bafinga yaya mutu te so nde na siliki omoke bibisha siliki so tobunda tobundi mpo yo moto banenga wape kaka baseri na nga nde nakola bo moto ayebi nga baoloba ya solo biso toza bana bakongo bana simoki mbango tosenga respect na live na ngai so la mona ozoderange nga na bloke oyo kaka toza na hommage osalaka bien alingi katala oyo moko bitane mokili yango ezali okasi biso nde toleki mira esanga beli na nini mokili oyo eza nango na suka mama kovandaka kofingaka kolobaka bafausse témoignage ya bato bakoyoka moto akufi boye baza ta famille na ye te bayebi ate esika avandi te okaka azokonfirme mpe ndaza boye ndeko na nga moko azalaki akufi mpena na sida tala mpena oyo koloba makambo ya boye keo akufi na 4 lettre mpo ni kobanga nzambe te boye bandeko bobangaka elobi chacha de Paris bakoma na batiktok ya mwasi bazotelengana baoluka koto oza febe akoteli yo mama bandofinga olongo na bilamba yo boma na batiktok eza kindoki mama eza kindoko banda kolakisa bato bavideo awa ozolakisa bamama ndenge akoconduire bazotala na nsima eza na bato bazokolinga kocontredire yo yango nayebi te natala moko mosusu boye nga bitala bavideo oyo ya bien oyo okoki koapprendre bakokota te alingi aluka acontredire moto azosala video ekoki koedifie bato peuple moko mystique boye live ekati nalaki voiture boye live ekati azosignale ta niveau kindo mais bato ebele bazofinga kuna bapandora baza kuna butumba oyo ke mwana biso otane bakina otonda oyo etazi mbongo filo nani natanga nda pepene oatanga mutambo na pembe komone nani nani oyo États-Unis ana nani kuna bisakomba biso awa eza kaka toyo tovandi ngata bokoti misato ata bokoti combien tosolo tosiki topemi eza kaka tovanda tosolola lelo tokuna esika bamessage ya édifiant na solo ntango ozosala badirect ya kolakisa bakoconduire nazalaki na tata mwasi na ngai alobi abi banini ya boye nde vraiment bana basi oyo esika bakenda kovanda na biloko na bino ozolanda moninga mwasi azolakisa bino me tala nazalaki epa na ye tala biloko ya boye baza te me esika bato bafingaka bazopesana bakado tala peuple ya boye eboyo ya peuple ya boye kofinga na bato bazokataka bato na yo moto ozovandelaka makambo ya buzo bozaka ndenge moko kuna so bafingisi mama moto omoni chapeau alati ya tiktok baencourage kindoki eza na réseau sociaux nde bya bakiala nga nalingaka makambo kofinga te nga mpenza so oyebi susi na ndenge yo oyebi susi soki oyebaki susi oza motu malamu olinga koya kolobaki akufi na 4 lettre yo osalaki ye test bakoma kobela bacancer oyo bana toza bana basi bamisusu omona awumeli abeli cancer ya iteris cancer ya libele tellement ke bino mpana bino maladi ezalaka 4 lettre azoba mpe na ye kofinga te na ye koloba motu moko ayeke na yo kotuna yo awa yo kama oza docteur osalaki ye nini wakotya biso na masumu wana awa toboya sata toboya nango kuna merci tosepe oza gentil biso azala nango mpe tolingi kaka bongo ndenge akee na suka akopema na ye mboka oyo toye mokila akopema na ye na mokili wana akopema na ye yaya sisi mwasa matata azala aoloba ne bongo akokole mwana mama antoinette mwana mama antoinette totala oyo ana ndenge aoloba aya awa na ye awa mwana azali famille alobi baya mwana bango azali papa mpe azali miniti na matanga toza kuma diagonale tomonaki na certain moment ntango ekoma neti baartiste bazomonana te bato bazoyajuste epesaki neti mwatama mais tozosenga ndenge ezalami aza mwana kongo abotami na kongo
donc tina ndenge aza wana tozotenga kaka mama Dionise na Kebo s'il vous plaît yo nde okoki kosala po corps ya Miraesa eya na mwana na oyo likuzu ya kuma na zobo ndenge eza na oyo kena biso mawa Miraesa aza na famille ya mwana na ye amona ye ata komona aya awa bakunda ye awa mwana azali famille mpe ezali famille eza papa na bango azaka papa mpe azali ya Miraesa bakestion mpe nzoto esalaka papa sa komi ekolo nzoto esi ekomi ya mikakatino moko boyebi esungi bosunga vraimen awa toza na veni lusandoa direction Lubumbashi toza na direction ya Lubumbashi aveni sandoa numero 30 ezali vraiment napesi merci mingi eza masumu Lombe en tout cas ndenge tanga awa toza na boyebi mwana bino oyo azoloba tozotenga boya eza masumu Lombe président Matadi bakokipe ye koya bakolela ye na Kinshasa azalaki mutu ya moko bien gentil azalaki vraiment très gentil asekisa mutu nyonso même kala azalaki na Angola nzambe akosala bato malamu basunga babimisa corps na ye kende Kinshasa ya na famille ya Miraesa bacourage na mwana na ye mes condoléances na mobali na ye mes condoléances nzambe ye moko ayebi apesaka ye moko azwi wa courage na famille ya Miraesa nzambe a soutenir bango vraiment na moment difficile oh ça fait trop mal hein trop mal voilà la famille olanda ndambu bongo tokata tozonga biso susu moko famille la grande sœur na ye et pas grande sœur na ye toboyi mabe ya internet ndako banda koluka bamusu balobaka mabe Miraesa azalaki na Angola azalaki malamu mais maladi kaka ndenge esala batension kaka ndenge esalaki ye yango nyonso abelaka yango esalaki na koma pe lelo vraiment eza na kati ya sika oyo asa vraiment so mituna ezali mituna tokoyanola mwana na ye azali. Voilà, merci beaucoup maman. Parce que tu as venu de partout, le monde entier, les gens direct, Aza Afrika mkitu. Miraesa sekesa bato bili na kata boka na biso. Na bitu ko singa sekolo na kata na boka na biso na liwa ya kwa biso Miraesa. Gouvernement na biso en tout cas vraiment nazopesa merci na président na de la République Fachi. En tout cas nazotenga pe Mama Denise na yo nde mama na yo nde mutokoki koyeba bien ke oyo aza mwana na bino aza leki na yo mwana toza na posa ya corps ya Miraesa eya Kinshasa aziba kokunde na Angola te akunda na Angola akenda ye kaka koluka nde motu nyonso akendaka koluka mais likambo ekwei s'il vous plaît tozoboti na yo na bolingo ya Nzambe toyebi nde kosi mama motema monene en tout cas vraiment tozosenga ndeko na ngai oyo nyonso oyo bazoyoka message oyo en tout cas Mama Denise aya kokuza biso toza pasi wana pasi vraiment toza na vraiment na pasi toza na posa na bino boya pasi zi mwana azoyo mwasi akufi na tension tension esoma oyebi ke na leliko nalingaki mpenza ya Miraesa nalingaki oyebi ke eza na bato mosusu olobaka ake kolingaka moto oyo me omesure niveau ya kolingele te oyebi ke nalamuki nabendi telefone nauti kutu kolamuka na ofongola miso na ozwa telefone na obi nakota na YouTube naki okuta nushka anati yango en direct oyebi ke ma ya miso pende bandi obimanga mwana Antoinette mama Antoinette alandi mama Antoinette
Alingi maman toi. Et pourtant nga na bandai nazali ka so namoni ye na émission moko mwa Miraisa zonga kini ko ye pa ndao ba zonga kini te poison akozonga kini te boye en fait ezali nango te ba poison na kini ezalaki ke omoni kaka moto soki abima déjà mboke olinga a s'en sortir en fait tellement okoka ko s'en sortir te olinga mpe kosala marche en arrière te. Non, mais Parce que pendant qu'il est courage en Angola, il était bien en Angola. amesana Angola Mais ça, il est amesana en na Angola. Angola omoni Il vivait vraiment bien. Azaki très bien. Azaki nanda te kunae. te Azaka pe en te Angola pas Angola sûr. te Angola bazalaki bien Angola tant bakendaka Angola deja ebeba nango omoni te ke nani oyo kombo nani wana mosusu nani étoile suka nango asiniaki kaka zongi koloba nanga te ke étoile mpe na Angola na banda ozanga 1 euro 2 Non, euro étoile mais eza n'Angola, bamboka étoile n'Angola, bapaya abanda kovanda ye moko mira ye sazaki mwasa libala aovanda na mobali na Angola. Mira ye sabanda ovanda na Ilia na mobali na ye. Mobali na ye pe c'était azaki homme d'affaires, batu pe bayebi ya dovanda na Ilia eza place à bien. Ba étoile banda kenda kovanda na baoja inda na ba mabor kuna ya ndovanda na Ilia de loin des na ville. Batu o bayebi mira ye sabamona na Angola mira ye sabanda nayebi ya ovanda na nani Angola. oyo Eza te ka so ozongi na Esther Kinshasa eza ndenge Esther amesanaki na ye na mboka na ye amekanaki na Angola oui bien Esther sûr Esther oui Esther oui est-ce que maman bato lokola baimira yesa bakenda baangola mpona bavanda na Angola eza bakenda mpona baluka peut-être chemin na bango mpona bakota bapoto bakeba mboka mosusu ezala te oui ete mais moto akolonga na kini akendaki mpona akenda akotelaki Angola mobali ata bagabriel ntango ya gabi bayaka ya gabi mpe ayelaka mobali vi ya ntango ayaka mobali yaka na Angola vi ya mpe mobali abengisaka ye papa oyo ya mabongo babwaka te ya mabongo wana ya mbongo vi azalaka na libala kuna esimba te nde azonga na ye Eric Madani Machuda Mandangi vi azalaka mwasa Machuda Mandangi bamama oyo baza na bakikolo bateka na kikolo bamama oyo nyonso bayebi ke vi ayaka libala ya gabi mpe ayaka epa mobali mibali nde moto babengisa bango me batali na bango bakoki na bango Angola te mibali yango mpe bazalaka deya na basi na bango bamona bia te bazongi bamoni mpe baluka nzela ya koke poto oyo mpe so omesani mpe na mboka te kuna Kinshasa bayebi banzinzing na bango wi meminga yesa ayaki oluka nobima nokota no bapoto oui mira yesa ayaki mpenza libala mpenza azalaki na mwasi ya libala omoni lia mosu mpe ndeko oluka ne mpe akende poto na ye na mosu mpe poto esimbi te me azalaki epa na mobali na ye azwaka ye na charge omoni eza lokola ndenge biso tozali mpe awa bandeko na biso bacongolais mira yesa na ngai oyebi nga toya na théâtre congolais nalingaka na nga mira yesa Gabriel na sila na ngai okosi te baza vraiment bagrande artiste vraiment que son âme repose en paix courage na famille na ye basincère condoléance c'est trop triste ça m'a vraiment fait mal très très mal ouais maman ya oui tanti bibiche ere moko so mwana okoti Antoinette kozala ensemble toyeba bainformation basunga ye kore ya Congo kome nasepeli nde te nalongwe kuna émission nani na YouTube elo nde nasepeli te bato baza na bilobaloba Gabriel ozoya te moto akufi kaka sikoyo bilobaloba oyo de botika bilobaloba moto soki akufi biso nyonso kokufa eza ata bato batelemi wana bakokoma kobimisa akufi na maladi boye bana batémoignage ya lokuta na kamwaka bana basi bakuma lokuta kopesaka batémoignage bobangaka nzambe te ndenge o peuple ya modele nini okomona bakokoma koloba bafausse témoignage mpona moto akufi bakobimisa ye bamaladi ya lokuta bobangaka nao nzambe mais déjà en fait omoni problème eleka so moto akufi oyebi problème eleka so moto akufi eza réaction na bino mo famille eloko eleka so moto akufi eza réaction ya famille moto auti kokufa ka sikoyo botika bato baosorganize me bobandi deja bato boloba mpe bilobela te akufi na maladi ya mabe te nani atuni bino wana nyonso bilobaloba bayebi ke ye aza nini fo baloba bango moko famille na ye deja bakati ke akufi na ye na maladi ya tension oui fo baloba mpo soki bango balobi te famille evandi calme toyebi biso nyonso toyebi nde congolais atambolaka basengi kaka me bato baopesa information mpe baza na famille te bato baopesa information eza bana quartier parce que bato ya famille baza nao na ntina baolela
moto auti koloba ndeko na ye moko oyo akuti koloba ke mwana naza awa mpe azolela famille na ye asengi ka bika akufi na ye namoni mwana na yo oui bato batika bilobaloba eza maladi ya tension mpo ayebi congolais ndenge amarchaka atako biso tozoloba bandoki kaka oyo bakotelema mpo baluka bavie bakosalir mémoire ya moto akufi me tobangaka nzambe bacongolais balingi kobanga nzambe te ngakutu naloba lelo moko oyebi bacongolais tozala na biso kaka bizengi ngai ndeti nga mpena na kilelo so nazwi na sida na osala nanga elo nayoka na motema mpasi te niveau cancer ebomaka koleka sida bayebaka ndete bango bakanisaka kwa sida nde bata sida bakoma kosumba ngai na miniti oyo so bolobi naza na sida motema ekeswanga te na oyokela oyo te mais so boyebisi nga naza na cancer ata kaka bolobi na nga eza ebandeli ya cancer na kolata susi moko mais sida na olata nanga susi te sida bato bazobota bakati cordon mwana bimisa maladi baza na mibali bango balanda bainformation te yango bakomaka aza na sida omoni ndenge akondi te bata sida bakoma obeta bango baantiviro antiviro na ezalaki mpe te amelaka kisi omona ovandi mpe na moto ya sida na kala ezalaka omonake chaque jour amelaka kisi awa bakoma kozela ngo vaccin abimi nde na ntongo loko atia rendez-vous même na afrique même na ngola wana bato baza maladi wana bajeune fi akendaka babeti etonga na ye 6 mois akei asisi azongi aza na droit mpe azwi lingi mpe mobali batalaka mpe baémission bata sida bazobala mibali mpe ya banormal me bango tellement ke balingaka kosalir même na batiktok anga aza film oyo ya nigérienne ya nani ya bapays de west kaka aloba français asala live naza abone pane asala live nyonso akomi na bana mibala bana mondele mondele aza nde na sida na ye aloba na ye kaka pa congolais nde ekoma likambo moko ya grave bango bakanisaka maladi nde yango bayebi teke bacancer ebomaka bato meme batension bamaladi ya sucre kutu omona sucre moto aza na diabete akomi okwa moto aza na sida mais eza diabete bakolukaka basalir mémoire na ye oneti kuna congo boneti na congo eloni ebomaka bato ezaka pema te na congo ko bato bakufaka na pema chaque jour mboka momba bato bakoma bakufa kaka na pema yese olinga alinga amira esa pena ko nzambe bino nzambe baloko tozonga air moko c'est trop triste bamema nde nani oyo papa masumu bazela comme bango bavandela esila réunion groupe simba nde na kovandela papa elombe na kobanda okoma bamessage chaque jour na youtube na ye bazongisa corps ya nani na kine bazongisa corps ya mira esa na congo de toute façon famille ana mpe esenga nango bazongisa ya nani bazongisaki ya nani Melody na Braza donc bazongisa pe ya ye ezala te 2 poids 2 mesures bato mosusu bokozongisa bato mosusu bozongisa te il faut mira esa zonga Congo non en plus mwana ye nzambe c'est triste mira esa mwana kuta yele ka très bonne actrice famille ayokanga ne suki na famille makama boyeli mwana oyebike soko otali émission ya mira esa awuti kosala kala te ke akozonga Congo te poison ondima te ke moto aokufa kala te tobanga nzambe spaghetti étoile azongaki nazotiango so tosisi life oyo naokata life naobandela naotiaka émission wana na toyoka na nde nzambe na ngai liwa oyo liwa nga na oyebiso arlete nga bonde omona nga pire vie na naotoloba tout à l'heure pire vie na nga bozala natia mpe photo na ye omai pire vie na ngai nayamba ye na france après tomona esu te tomona te tokoba tobeti sieza tomonanga te te obika nde tosala live ya mikolo na baosala mingi wana namoka moto aokomelanga na faux compte boni bana otuna bana nga moto azotuna nga bana boye na bapere bomo aye moko na olonga bamesai na biseka ayebi nga bien oyo naya na ndako na biyaka yaya kaka même jour ana ye na ndako toseki tosololi oyo tokoki kosala tosali obike tosolaka mikolo na telefone aotobenga ngo tatie conférence mo na telefone mais nazwaki te aotosala accident le 8 janvier awa
akendo na 10h azwi mwana amema mwana rendez-vous na hôpital basala accident ya kufi sur place chauffeur oyo batutani akufi sur place bato bazalaki na voiture baza gravement malade na mwana lobi babenga babi mwana mpe akufi mwana 1 an omona Yeswe. degré liwa naluka nini natia degré liwa yango totikala Bato biso nde basala barando na TikTok babanga mokili te niveau depuis 2020 bato baokufa bozoluka kaka makambo atali bino wana bato malonga kutu baokufa bino bato barando H24 bo nzambe aomona bino te bato lokola babiju la reine nzambe aomona ye te arrête na retire te arrête retire po atika bizu la lobi reine nini po baloba makambo ya sila aboma moto retire koto wana te makambo asila te bamakambo nyonso aosala bongo akangisi epela pete bongo ezaka asila biju la reine aza dine tin dine femme boma moto elela baza bandeko na yo balungwa bango mira esala ngai ye tika ngai pardon nakie na bongo wana ngai mira esala moto apesaka pasi nanaluka nani naoluka foto bon natiki yo mawe bandi ofinga ne bato bandi ofinga bato na tiktok aofinga omona mina ye kolo pema nayebisa yo tobanga nzambe communauté oyo ko finga bato azofinga okuta mpa na ndoki na bimeli oyo na kamera naka ngasi na ozwaki ndoki noko na biso akufa nde arrête communauté na biso eza pasi moni ndeko na nga nango bautochange te bato baokufa boye bozwa leson te liwa nde te yaka biso omira wana kutalibete destin est très mauvais omoni eza très mauvais batiango na journée naosapela evi Maman Mouilou. Oui. Maman Mouilou. Ah. Ngaye. Azoka. The connexion est baby. Ah yes, mon Antoinette. Azoyoka Maman Mouilou, azoyoka yo nde oyokete. Loba. Ah nzambe. Oyo omona ntango na omona muntu aofinga ne muntu non nzambe c'est triste la famille vraiment bolingaka mira yesa mikolo na kokota vraiment balive ezaka so tozwi bainformation ya mira yesa toye awa tozwi bainformation tosalela bapapa elombe na bapapa nani komine nani komina masumu balive basala nyonso corps amira yesi ezonga na Congo problème te tokoloba ngo oyo ozana tosala po déjà manque oyo batie eza da manque moko ya bien bake bachange esengaka mbongo po te kochange kutu omoni makambo ya ochange te omoni BBC omoni makambo ya ochange bamorgue wana rien ke bacomédien oyo baza na Angola na bafani oyo balingaka bango bakokotisana bango liboko na poche baobimisana na bango ye na morgue ya bien eloko nde oyo eza important komema na Congo parce que Angola eza saka te mpona komema corps na Congo bango na otoba tout à l'heure c'est pas facile non eza saka te bino omona te bitumba nyonso oyo ebembe ya nani bo ebembe ya babi ya ndonga mpona ezonga Congo makambo nyonso basala ezala je te kozongisa corps na Congo Angolais parce qu'on dirait nde baloba bazala na vol direct e Angola kine donc isamana corps na mboka moko ti mboka moko banza Congo ezaka lisu te vol akini ezala mosala esala ta ba 2 jours esala ta ba 2 jours
So balongwe lelo bakomi nauti kokumisa ye ka nauti kokumisa ye na live ya Gaita mwa Gabriel ka semaine oyo na binga alingana na nga mira esa na ngai na namonaki Gabriel yo na na live Sila Gaita tozalaki na yo yaona naloba tozali na yo nauti oloba kaka mikolo nga minga bea na théâtre congolais nalingana na nga 3 personnes na live banani epa Gaita mwana ya Gabriel mwana Gabriel Gaita ka semaine oyo na binga na théâtre congolais nalingana na nga 3 personnes Sila e Gabriel na Miraesa mwana Antoinette nanga nalingaki mingi malgré kuta asalaka na ye te mais soki ata pa ese soko asala balive nga soko nabengi nalobaka kaka nga nalingana na nga Miraesa na Gabriel na nani nauti mpena kotanga kombo na ye BBC même pas une semaine 4 semaines oyo 4 semaines oyo live Gaita ezala bongo ndino ndo sentir que nga kufa yes mwana Antoinette kombo na aza ne maladi aza maladi biso toyebi na biso te parce que baade akotaki hôpital apres akotaki koma wanda moto abela maladi mosusu bawapesa etrise mboka ana pardon moko mystique wanda bien ona ovanda sobeli angola nde traitement nango traitement ezala nango malonga tomoi lokola bamira esa soko abelaki maladi ya makasi balingaki babimisa ye baya oswane na congo me mabe na ye sikoyo ezalaki bamaladi batension tension boyeba teke moto aokufa bamaladi oyo ezalaka oyo bamalaria ou batifoide ou babiloko moyo ya makasi basucre wana bobimisa moto akibima congo me batension ezala nango bamaladi moo bookanisa kaka soko akoti na hôpital bapesi ye bakisi soki na batonga aobika na ye yango vie pardon azonga ne congo eso azonga ine mpe congo tete yanga akufa na ye te amira esi yango nazala 2 jours omwana vai na sokoli na ngai te 2 jours ye pa aboya kozonga kongo nde moto akende na niongo ya congo aboya kozonga kongo oyebi nga azali ya olala nalamuki nabendi telefone mbamo ideka yebisinga nakota youtube nakota ya youtube donc na position allonge namona nushka oyo mira esa kufi oyeba emisi bandi obimanga bato maboke nandimaki te nakomi kaka kolukaluka anga makambo ntango na oloba motu boye fala kufa na ye ekomi ongai kosala bongo te nga za fragile awa te tika makambo wana nayebisako oza mama oza yaya baleki yaya mama bana bozala betamino lisolo na milobaka na mifundaka anga mona live oyebi mikolo eutoleka tema bijou apesenga kandako émission mwa banda osala oloba ebi nakomi kaka na se bijou de toute façon oyo okufa dokala te nakomona mifundi alongoli osuko moto olingaka de toute façon prochaine personne aokufa na théâtre eza na oyo bijou yo okufa dokala te nakomena bon totika bakanda wana bango batika nde bilobela bato ya théâtre na biso nde bayabata bilobaloba basukaka bato mitema bango na bango kuna bazokopotanaka biso bazalaka kinyo baza eloko moko bosala mosala bozalaka motema moko bozala
moto esukaka oui mais matériel oyo ngala akufa kwa Et toi, basuki kochange te. et toi, de la master na effort. nani Maman étoile. mama Mina atiki bamaputa nalata maputa kitoko. mama Makasi akanga liputa kitoko. Na babiju Wana na biju. ayebi pena kokanga liputa. Boyebi okanga liputa, nzambe nga juba ndakisa nga okanga liputa. Nde na okomolata kaka maputa na ete. kasi kanga kaka soko kangi so mwa to chena Ye kola na kokanga na ngai te. Liputa mombala so okangi 2 minutes ezebele efongwami na. Kanga lekisa yango boye alokangi na nsima. Inapanza makolo ndenge nyonso nakangi lizita me lizita yango ezwa ata 30 minutes te lembi. Motiaka singa okangi na singa. Liputa esala mwasi tante na ata ebisenga. Sala mwasi mboto na talon. Na ebisenga me nalinga liputa. Nalinga pe naliputa makasi me nakokande okanga yango te nalinga yango mpenza. Nga jour na oyeba okanga liputa na bete na balataka maputa. Likolo na oso na maburo basera poite soki so oza monene liputa evandaka na mwa libaya mo na mwa talon mama esala basero a poa esala kitoko soki oza monene liputa mwaye tata mira esa ndenge akangi liputa ndenge avandi bien liputa evandi kitoko. At least bato lokola bamira yese ekangeli ya mira yese aliputa so akangi yango une fois journée mobimbe efongwama te akanga liputa evandi kitoko babia fongola boutique nde na palanga wana mira yese mwasi ya bato ya viesi ya toul abanda oteka babuni na ye na palanga bilamba baboutique ana mike mike bato basai nzambe asengayambaka molimo na ye pasi na minito ata bolobi te nini compteur est en marche eloko esala so marche arrière eza te avandi deya na morgue me basunga ye nde baya na corps na ye plus mpo na mwana na ye nga nayeba te ke mira esabota beleni na sana mpe babomaka bato hôpital wana yana biso banda obelinga ngola ya bino te yana biso banda obela masheri yana biso lipuso ome na maladi akende ozwa traitement monga alobi te na nzokanga nongo na biso ndonga bi trop c'est trop nga amemi yana biso na sana basali hébergement bakuti ye na sida bakoti na ya sana kuna oyebi ke na pokwa tikele biloko yana biso na libanda bi baoboma bato baotya bato batonga bato nyonso baa na maladi ya madi sana babomaka bato wi sana babomaka bato sana wana mwe sanatori na sanatori ayebi yango te na palanga eza na palanga na prince nde nalingaka nanga mpe mbokana te namona bato nyonso namona bakota bohôpital kuna no nayoka nanga mutabimi ebomoi te bato bakufaka nga bato nyonso nayebi oyo bakota hôpital na ngola babimaka bakufi na bango traitement malongo ezala te ondie soin nda malongo eza te eza te ezala te mbongo soki okika nzoto bie te obimi na yo kezwa traitement ya kini nde bamisu basala ozwi traitement simozoni ozongi bien la famille parce que mpona bato ya tiber kuna sana babika te na sanato balalisa bibembe ntina se mwana biso akufa tokebimisa ebembe tokuta bibembe mosusu balalisi bango na se na mabele ngai bato balali babi baa bibembe tozya bakolo na bango baya totya bango na moko faye batya bango ata na branka batye bango ka na mabele boye nde na vandi. En fait, en dehors des soins médicaux, eza bien te eza ke bazwaka pe nini oyo soin ya bato te en fait. Oui. Parce que neti moto akufi botie bango na mabele ata bino mona 21e siècle.
Ma chérie, moi, so lali na se boete, olembi no lali sko balali si bango bongo, ba fini kinga mais bato balali balembi babi te bakufi. Toza bande wa mama ya na se pe na Eza sens. mabele. Oh. Eza sens. Eza sens te. Mabele. Mais moi c'est la vie c'est à Toul. Mais Aïssa banda ke dio bien à Satula. Makasi. Ya boya ne ye pa baba ne mwasi ba boya ne. Mira na ninga kanda banga oloba. Aloba zo ninga na ninga. Mama na ba role kaka. Ngaba ndo kaisa za mwasi Satula solo. Voilà, on dirait à solo, puis moi, mon soeur d'abri. Amiral meta kufa atika mwana mongo akufa mo iliwa ndima ite pa a souhaité ete que de loza na mort. To batinde ba milinga. C'est très mauvais. Oui, dire les faits. Au moins, on a 20 ans, on a vu que Nakai du lobby ou Arlette à Kofi. Eh, très Arlette, c'est quoi ça ndeni na onde bakakata mutema. Arlette. Ezala ndeni nde omulaka mutakati mutema bamona ndeni na. Yo tu na Arlette ya. Non. Onde Arlette kufa papa mbate ko bangate. Na kufa papa mbate. Webi tunani. Omoni eloko zomi. Mamwilo, omoni eloko mutu amona ndeni tawa. Omoni eloko mutu amona ndeni tawa okata mutema. Banda 2020 na comment on s'est posé question na moti Léonard na zwa réponse te pour na papa abiso akufaki en plein Covid. Na bande na comment on mituna a raisonner ki nini. Eloko traumatisanga yango na so na bandi même mise bandi obima. Peut-être bande ko raisonner ba na nga otika bango ba na nga boye boye elo ti lelo traumatisanga na raisonner elo musu te liwa papa biso na raisonner kaka elo ni elekaki na mutu avakata mutema. Po arrêt cardiaque sozo sala ngo pied mataka e matina motema so ekomi pio ka. Oye batia mama na bana na mama zambe na bana e mo ito yeba. Ngati. Na papa akoki na moko auto kufa kala te na kati ya avion. Na yebise bango na yebise copine na nga sepe na liwa papa abino parce que a raisonner na elo te alali na yake. Ataki crise te wana. Yo mona ngo musika baki. Fala ko lo batali lo ba fala ki boy. Tu vois? Kasi ndenge ezala so okufeli ose poser ba question bango siko mpona bango fale kuteza nango peut-être nga aloba liloba me nga siko namonaki yango liwa mo ya kimia moto alali ake na ye nde baninga nde mindele balobaka nde baninde balobaka il est parti en douceur. Voilà, tant papa biso akufa ye baloba na biso tant papa biso akufa ye baloba na biso ne vous inquiétez pas il est parti en douceur na esi bao bibembe na bino bino deya bokufa po eboyeba douceur nde ezala. Mireille na de mort. Aningisi angolais. Palange aningisi angolais. Palange eza koyinda. En plus, ça peut faire ça à 3 heures du matin. Non, ndekona abi ine. Bon, ok, vous t'en coupez depuis 3 heures du matin, bon, on fait sa famille, ça, on a 14 h 15 h. Bapartage kuna na YouTube banga beta mobile mira esa. Obi na YouTube wana ka bapartage yango ba kendo tika corps na morte. Na YouTube be la page. Na YouTube. Vous savez bobé télé ni biso bela ba
YouTube, oui, mais compte en âne. Oh, le calme. Zela na luka lien nango. Pona monyo ka vite. Bakongole tozalaka parce que so bobeti ende mutu azongi. Na Oba bete ya salimu. na kamwe kongole. Mutu akufi na yeke ma chérie, mobali amona na mwasi to ayebi ke mazobela makasi. Pourquoi tu as que foutage chez la Congo? Ba comédien. Ba lobi ka comédien. Ngam la lobake. Ba comédien angola. Boye meke kona bisaza nduki. Bo simba bino ete kina otonga na rate. Ah, mira ese. Ba comédien angola ndem basidiki. Ba beta mbali ne. Basidiki. Chindi lo ba lia na tala. Ah, batige loko ana ko déjà kena e déjà. Chérie. Ye mobala yeba moi ça jobela fala pas solution. Fala cheta. Bimisita la Congo. Hein? Ah, mira isso. Ya mira essa. Mwana mama Antoinette. Mwana mama Antoinette. Ye toka lobi kaka siliki omona. Bonjour merka. Abeli babi tension. Et attention te bonne. Babi tension. Tension te bonne. Tension est carrément baba. Bon to pe ba soucier leke be na mutema. Boye ba wapi. Bon ebisi bino BBC na loveli oya komeka na Gabriel na stila bisalu na ngai niveau na okata bilamba na balai. Ngawona kipama na bango mibale. Ngana kipana mama na baonte na yoga. Te ngalinga mira esa Gabriel na stila. On a minute on a tiré na Gabriel na stila na oya komeka na balai na okata bilamba. Kolega ko ya Gabi kutina ndo sepiani na kala. Nga bandai te nga na ebisaki na ebise mwana Gabriel jokato matin na live nga na za na 3 actrices na nga na lingaka eza mira esa Gabriel na sila mais mira esa lelo na calculake sur trop te pona akenda na Angola a jour te Gabriel nde mwa ba makambo ebele ba biloba loba na ye a décevanga mwa muke na za sur trop yete on a comment siko trop sila mais sinon bandakala na linga bango misatu. Si. Parce que on tali PG d'actrice na bango misatu eza nde moko bato maboma. Ya Gabi ya na beti ka ndambo akenai. Myo mo pota. Gabriel de biloba ke kimse ba fanya. Biloba lobele. Ya bia ne polele mwana mongala. Waneza polele te. Waneza biloba lobezanga mutuna makolo. Mweni mga muneti wa bimisa ya Diane. Eza biloba loba. Waneza polele te. Makambu abimisa pona Suzi. Waneza polele te. Waneza biloba loba. Nani oyo. Epela ye wana ke prison. Bata wasala ke mission. Te abimi lelo kutu na yoki. Tangu banda vendredi bakanga ye babimisi eka lelo mais jour aloba biloba bato mususu baloba ke ye aza muta vie de loin ese kazwi pena information à la source eza vérité tout baloba ebongo mais siko tant bakangisi bachange su baloba oh Justine mpe komema moninga na prison eza koboma ye mais bino bobaki aloba ye vérité te ke eza koboma ye te ake opesa bapreuve toute vérité n'est pas bonne à dire. En plus, c'est dans la manière où le Benalikambo. Neti Gabriel, approuva bisote ti lelo ke Diane abimana mwana été. Atenga Diane pardon te publiquement. Asali de réputation Diane. Mais tala niveau baby c'est réputation à moto. En plus yo beta lisolo ya mwana yo mais okumo finga muninga mabele gata okumo finga abota na mobali moko akosela mususu mwana est-ce qu'on tenir ba propos à bongo jamais après bolo ba kalo ba bakangisa été famille Diane batika après bolo bote ye problème les anda lo ba ka vérité ta lo ba vérité ta zande biloba loba en plus on ngande ba loba ke on
nani oyo Gabriel azala ne mutema pembe soki alobi abosani yo bosani me makambo tiki na mutema muninga oyebi oyo esala mutema muninga te omoni ezala na makambo mosusu ko ifo nga alinga Gabriel mingi me façon akoma ekomenele makambo ezali mabe mpona pourkui akoma ekomene makambo bongo oyebi siko pwani ya banda omene bongo parce que bato ebele ezalaki Gabriel azalaka ne mutema pembe ye soki alobi na ye alobaka ne ka baverité bino boolobaloba baverité bino ya obosana bo oyo atika na mitema baninga et en place baloba toute vérité n'est pas bonne à dire nga koza nazalaka libaku mpona baninga mwana Antoinette mwana mama elaka epona basene mwana mama Antoinette mama kufa me biso nyonso toyebi mama na ye alors que non tomona mama yango te ndobwake kaka mwana likamuke mwana Antoinette likamuke mwana mama Antoinette osakanaka na okumisa mama ya bando olamusa mpenza image ya mama ne mpenza na théâtre nyonso fo bwaka mama ne sikoyo soki famille na ngolo eza te ebembe ekekine baotema bino ekende kini ekende baleleka nde balela ye Mélodie balongolaki ponte noir eyaki tikini bayela biso makambo te oyo atika théâtre kala Mélodie mpe atikaka kalaki bokoleleka nde bolelaki Mélodie ekoma te oyo abima kala na scène ako bango kotana basakanaka te baweya na basujet na bango esali mpasi esali mpasi olela na baoyo bazolela elanda kaka bemission tokolandalanda tokoyeba ndeni eleka na kongo ndeni ekezazala biso toza na basungaka makasi biso famille biologique makasi mwana 24 mwana azolela lampe aliaka mbona mwana bala c'est ça maman la famille la Bible la qui fait ça 50 mais ça veut live là on peut tout le carabot ça peut ça et ça la bien voilà ngala okata live na ozonga ka na 20h30 OK na ozonga ka na na ocha émission na ye to landa émission na ye o sala tomonani ka air moko